Non, 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 ne me dis pas ça. Oui, il faut tout sirène. Nayebi est très bien. Aza mutu, azaki déjà mutu. Akufa, nde bakomi ko utiliser ye. Bakomi ko utiliser ye ba bimela ba za bomaka bato. Aza mutu. Alinema moko boy, faut za ba ndenge mo bo. Ko za te mutu bo tango lokwa mutu taba, lokwa mutu mbua, lokwa mutu nyama non 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 non. Il faut ça ba principe. Tango ngo ki na boîte, so za na chéri na o déjà bozara na ye. Zo chéri na boke na boîte. OK, za moi si na boîte po ani. Yango mo lelo ba jeune ebele akomi mobala akomi ne mwasi tala ne dipecho nani Herman tala biloko ça deuxième fois ba yo kangeli susu troisième fois yango tango to mona ba vidéo ne wana pesa sima mona sima ne zaka fongoma abanda kala déjà tala sima ko fongoma neti munoko ya ngando faut ba ya kaona sima so za mwasi faut comme mobala comme lesbienne comme ko yango moni ba fille belle théâtre bana bakoma ba lesbienne nakoma no tango tanga biso toyeba Shiraton TV, la chaîne d'excellence. Nayebi boko tuna na lamba kabyanini bazoruba nayebi kuramba te eloko nazolamba bino buyebi bien sekele ya cuisine na koyebisa moto te naza kulamba shema yo nini yango dixième vie. Alors bandikuiza bongo famenom isobe number 1 le roi du rire naza usenga na bino ba obulinga kanga bo s'abonner na Shiraton TV. Shiraton TV, votre chaîne des informations, réalité plus votre émission. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir chez vous. Bienvenue dans votre émission Réalité plus et bien sûr avec votre humble servante Marlène Malela. Là, je dis un grand merci au patron de la chaîne Chirac Makanda, donc Yende Boss sans Moboulou. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va essayer de parler sur un sujet très pertinent. Makambo de Kanakatambo Kanabiso Congo. On a évité les moments de l'émission en réalité plus. Vous allez toujours naïsengo. Parce que Marlène Malé Lazara toujours on a pour nous repérer une information à temps réel. Tu es maintenant le solo vraiment il y a Fatou Fatou moi na o Fatou ningisi mokito éviter ceux qui ont couvert na niveau ya millionnaire et peka Fatou mais Fatou a sali ba dégâts ba jeune fille donc si j'ai les ba jeune fille vitesse c'est les qui ba jeune garçon il faut qu'à na moi voiture à la tamo quoi l'amour a bien à maman kitoko à tamo parfait bien tu éviter to kosuka vraiment. Alors aujourd'hui je ne suis pas seule dans ces plateaux. Nous avons invité Moro Bogosepelanae parce qu'il s'agissait de Roméo Kanorouye, donc le patron de sa chaîne, il est pas à Kolobornae. Sans plus tarder, je dis déjà bonjour à mon invité. Bonjour Roméo Kanorouye. Bonjour Marlène Malela TV Koédé la Bengaga. Bonjour à cher Internet. Donc c'est bien moi Roméo Kanorouye, le patron de l'Histoire Congo TV. Je profite de ces occasions pour saluer mon vieux, où était bien, où était humanitaire, pourquoi pas. Principal, la patronne, vraiment, je suis là, dans le plateau de Marlène Malela, on va parler, donc je suis là. Donc dans la chaîne Shiraton TV, il y a Yemoko, Chirac Makanda. Moi aussi, je dis un grand merci. Je salue où était l'humanitaire, et donc, bonjour, on a réussi qu'on va dire, on s'appelle Makassi. Alors, Roméo, il solo ya Fatou. Tu bandit non, parce que la CG est moins belle. Mais il solo ya Fatou, oh, yo, pour oui, na okaki yango et puis na mona ba image en tout cas Fatou na bien. Ah Roméo non, ne me dis pas ça. Oui, bien Fatou sirène. Na bien très bien. Aza mutu, azaki déjà mutu. Akufa nde bakomi ko utiliser ye. Bakomi ko utiliser ye ba bimela ka ba bomaka bato. Aza mutu. Roméo pardon. Akatio malobate mais rolo babozo bangisa pe bato bazolanda yo o bangisa pe na ngamoko na yembi na plateau nanga. Toyebi ke Fatou wana aza sirène. Aza esprit moko akomi ko bima na minute akomi ko bima ba jeune garçon bino ba jeune garçon oboza na esprit ya cupidité toko lo bango mais ce que les autres ba koyebi Fatou azala ki mutule azala ki na mokili Roméo mais Fatou mwana bandal. Ah bon? Oh Fatou mwana bandal anofa na bandal so ke na omoni pesa bali angulu so baka yao okoti avina babe yango nini mo triangle ona zela babe yango nini donc so na baka yao okoti entrée wana leki Jésus les rock opusa ni muke quelque part wana kombo na ko avenir yango ya tanto to solo la quelque part wana banovanda wana ba famille baza sto kei na memi otiku no poser ba question ba famille baza wana Roméo menga na zaki mutu alaki vivante. Et quand arrivé à Koufi, alors bah fika ba vitesse, ne za la ga ba fait ba ninga za ipe mta makambu.
azali ba Marcelo na ye pe ba fio ba nga vitesse ba lela ba fia ya TikTok quoi ba fia TikTok ba vitesse ta mana ba kara ba linga ba ministre avec ba vitesse wana et ko arriver tant kufi alesko bana monde na bango sko ba juste ko espine ba ko ko bimela batu na vie oyo bande ko sala soka ba kutani na boîte alingi yo bwa ke na nzela abare boke na chambre abare. Donc c'est ça vie. Donc balobi abomi de batu belé na ba accident abomi batu tellement ébélé. Nga na yebi personnellement na yebi fait bandal. Pour nga na sali 3 ans na foot na bandal. Ba fi à vitesse ni za rapso ba chroniqueur ba te information. Ba fi à bandal les allez ba na ba boîte ba ntako kufa to pe matanga na ye. Oh, Romeo ba isangai. Siko famille na yende makambo fato ko musala. Pour tout lo bila fato. To yebi teke ba esprit o bazo ki bazo lata, bazo incarner mais to yebi fato. Ndenge fata komi ko bima. Famille na réaction ba ngeza nini? Bon, jusque là, on a vu tant que la famille a été pour une réaction. Mais, nous toujours tous à la carte, nous reconnaissons nos joyaux. Nous reconnaissons la famille. Moi, tu vois, on a biso. Tu reconnais, moi, tu vois, on a biso. Tu vois, qui s'habille la famille. Frère, n'est au là, on est bien. Petit frère, écoute, bien, ah, mais maman, tu dois comprendre. Tu sais, ça, souci. Maman, comment rouler la caca. Moi, comment bima bon marabatou. Mama wangu kuma kolela bande ko tuba kuma kolela bazoluka solution baluka basala nzambe basambe bakena tomba mwana basambela bakanga espine bi masuste parce que na ba masolo ndenge banama ko sala bande bazobimaka ba mise lokola sirène moko boye abo maraba mibali donc c'est à dire que yaza ni mutu akufa na ye azaki ba makamwana mais que bato yazaleleke na makamwana est-ce que ba komi siko ko utiliser ye pour ba détruire monde donc ya un conseil na pesa kaka mutu tango ye na boîte même moi sina yo. Tout ça, tout. Oui. Ah, Fatou. Nga na ibazo bana kala keso mutaku feza innocent, soit innocent ndé abimaka. Au moins tam sous esprit na ezo réclamer mi connaît koka kité siko Fatou. Ndé selon bato, yemo razaki dana misala ya mabe. Ba fio bazaraba, mo bazizani ebele. Akufia ki. Pourquoi pas ki libérer zozo? Est-ce que yebe azaki ni moi malamu te? Pour battre on peut ces images mabe mais tia zo bon c'est ça réclamer ba jour na ye ba séjour na mokili. Le problème est anini. Au moni o abimaka o akufi innocent. Abimaka au sala mabete. Peut-être ba no bimazo bimela mutu asala ke mabe. Mais yesi ko zaki dans le monde, na monde wana. Ce ko bato monde wana nete ma miso bati ye même na mokili bwezaka abane ko zo ba chance ba mibali ba makamba belebele. Moni aza intentanga o loba boyeko me ba problème. Na vie na eboy abane ko zo ba chance ba na mibali azoke na ba monde wana. Ce ko monsieur sila kite asala kiso selon nenge tozo analyser. Peut-être monsieur sila kite bato batindaka ba koka kite yango ba ko bato bimisaka yebo. A continuer toujours mission si ça ce qui moi peut-être mission est gogo mon n'a pas otika mais la famille déjà ba luka solution comment ba la prière ba neni na ko sala pour que ba arrêter mamba parce que ça fait vraiment très mal. Ba famille ba jeune garçon si o kufa ki liboso na o uti ko kufa récemment ana wileri aba ko kutaka mtu sala accident kufi ba famille wana ba réaction ba ngwe za ndenge nini ba comprendre que fait on za mulimo zo bi ba famille na est-ce que ba poursuivre ba landela ba yeba ou bien ndenge nini yo landela l'esprit o landela nani Olande l'esprit so que na famille baloba ke biso mwana biso za kufa et puis ba yebi na ba famille était ngam na yebi parce que na yebi mwana ngo et ba petite na sa bandal bande ko zala to yebi ki mais teka image yebi ba ko lando na olanda ngai so bala dingo na héritier le kinaye hein na héritier le kinaye na bi ser na musu blandine. Quand on a monnaie, j'étais étonné. On a bien hérité, mais comment tout le monde toujours qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils sont enterrés. J'étais là, dans ma tanga. Tout ça, donc pour dire que mon kilinde comme ma bé, là, il y a des bima, ça koufa. Mais tout le monde utiliser. Batunde baza ko utiliser monde azalaki baza ko utiliser ba bimisaka e abomaka batu yango na vie faut être prudent il faut prier il faut ko sambelaka il faut prier il faut être très prudent Romeo makambo ezoleka mingi na mokili na biso ba jeune vitesse eleki oyebi ke oyeno kaka na boîte oyebi ke na boîte soit na baba tout soit a passer semaine mobimba na musala moi ba stress wana bitena ke moi na moi boîte na c'est déstressé makambo ebele mais OK na boîte peut-être poser à moi petite amie na yo peut-être poser à moi sinon nanda mais au moins ka inconnu moro boye au CP au passer sous soirée na ye soit nuit na ye est-ce qu'ils allaient vraiment bien parce que er makambo comme ko sibir makambo yo ko pesa ba jeune wana conseil ni non moni dans la vie il faut avoir un objectif et puis il faut avoir ba
alignement moko boye faut zala ndenge moko boye kozala te mutu botango lokwa mutu taba lokwa mutu mbua lokwa mutu nyama non il faut zala ba principe tango ngoki na boîte so zala chérie na o déjà bozara na zo chérie na boke na boîte OK za moi si na boîte poani et puis ozui moi si na boîte comme loko bimana yo ko tambola ne boke ko sa ne boye non imagine ebele basala babiloko wana mais ça mabe kasi ba conséquences na ngwango ba conséquences na ngwango yo ba conséquences na ngwango yo ke na boîte ka yo moko ke va na habiter bato mususu ne ba mimela ma vie na bango menga na ko ke jamais na boîte ngamoko parce que tant que na boîte yo moko ozana tenter parce que na boîte ba to ebike bana bambe bazala bambe ba yaka wana mais siko tant yo ke na luka bambe na habiter suka na ngeza nini so mbe bomio te bongo te so que to que spiritualité to que sur le plan physique so que mbe sali obongo te mbe oliola okoke pe na mwa 200 balles no be bambe adami wango ke na mwa kokuta pe na liboke mwa ala abendi yango donc pour dire que nous sommes na obozaka na copine na yo kene na boîte bo sala ambiance na bino ou bien ok na ko s'amuser o psi ozongi na yo c'est ça. Kambo vitesse au Roméo nga peso lekela nga étant que Kanorie le patron de sa chaîne donc zo lekela nga makasi surtout ba fille fia comme linga donc et comme il aurait échelon to bandaki na iPhone 6 7, 8, 9. Si tu commis pas plus, tu commis pas nino. La musique commis max. Donc c'est-à-dire maximum. Donc comme il y a 11 max, ma fille bazo linga mingi baza nango vitesse moko ya makasi. Ba jeune garçon parce qu'elle se maté baza na posta baza la nango. Yongo zo mona kabelo comme na kalazara kabelo zara au mona ngo grave mais jeune fille au mona ta mwana moka mokie kabelo tina makolo. Bango ne ba komi ba indien. Donc au mona une fille africaine azana posa azana kabelo ko ka indien o azotekela zo kata na mutu donc to éviter ceux qui te ezo utawab surtout le bic to ça la mo analyse sur yango ba impression cette malobano ko zala nini commentaire nini ko pesa par rapport ya vitesse sur les kana kata jeunesse nepso congolaise bon ba impression mais za tezaka gena photo le belo moko fin du monde donc to comme la fin du monde oui to na fin du monde et nzambe déjà lobaka ngo yeso lobango ke na mokolo suka yeso lobango boko mona bilembo bana bako ba manquer ba parents boy ko sala boy ba réalité ko sala belé ba réalité ngo to mona ba réalité ngo to mona moni ke mwana muke alinga sala danger mwana muke moni ke bana bako mi ko manquer mikolo do mona mo petit mo boy ya ba 18 ans mais a mona mutu mo ba mona ko de lokote ay lokote parce que mona ya kumba ba danger akumba ba prêter akumba ba nani pour dire que posa kana kabelo posa na téléphone na danger posa na baza na la azala bien au mona mwana na téléphone ko le parents. Donc vraiment jeunesse César Obeba vraiment ya kobeba cause manque ya ba prière manque ya ba parents mususu bangi balakisa bana ba onzela nzambe te mo biso to botami na famille chrétienne ba parents na biso batalisa to ko kende kodi na église to église to mona ke to sala famba buzo baté ba bêtise te yango moni lo ba jeune belé akomi mobala akomi ne mwasi tala ne ti pecho nani Herman tala biloko ça la fois passée ba kanga ka na ba photo na ba vidéo ba nini as le cas c'est ce qu'ils ont senga ba bolimbisi deuxième fois ba yo kanga les sous la troisième fois ngo tango to mona ba vidéo na wana pesa sima mona sima ni zaka fongoma abanda kala déjà tala sima ko fongoma neti munoko ya ngando siko yebisanga siko yo mobile koma ndengwa no sapo anini pota mwana ka ozala bien Dubaï Turquie faut pas récupérer on a sima c'est pas bien babilo ko ndingo yango komi ba kosa babilo ko siko yango susu vidéo muso yuto bimasu ya ye moko bana vi vidéo a cheboy wana ba mvuta qui était bana na mvuta ye moi ça moi ça aussi c'est plan a chepe na vidéo boy en tout cas boy ce qui senga pour ba terme donc ça fait vraiment ils ont fait ça kanda Roméo Herman pe baloba ke babilo kwaneza ya yemo batinda ke muso ba ke papa ne mo kasimele babilo ko mtasenga ke ano sala boy siko vidéo na est-ce que le cas soit senga bolimbis pour la troisième fois le cas ni bino bolimbisa na et puis azakata na sens mobilité ozomon omona ga mutu na habite na ninga mabete bolimbisa nga sans tabou soki bande ko mususu ba petite sœur na ba petit frère baza bolimbisa nga ozomona azata sens ki mobile to mona ga aza moi c'est ça PD yo mobile pena ba aussi so plan mais plein zaka ya gumba mabwe non et bougete sensation plein continue munoko moi c'est zaka ezo nonsense il faut la boyer pena parce que Roméo Kanorie
Donc pour dire que ce sont des bêtises, en tout cas, Babylone a boy. T'es Marlène, tous ces caractères, tu peux s'accanda. Moi, je me comment le baboye et comment peut s'accanda. Vous comprenez? C'est ça, puisque tout ça là, Babylone quand on était vivre raté. Puisque on a le plateau, vandi bureau en vandi marmoute, vandi. Est-ce que na sala maramwana? Car yangwana libanda. Mais tout ça le maramwana te, tout le monde dans mon cœur de zoanga et na biso Marlène. Nako se permettre de toquer place moi bona fongoli sima au moins kangama na sala biloko wana te na sala biloko wana justement te signaler pe batu ke Roméo Kanorouye azara patron chaîne na été azapi na studio ya munene vous avez besoin de faire des émissions agence de presse donc nous ça l'émission moro ya bien okutama na sala ka incrustation fond vert moro ya kanda donc ba plateau eza ba sorte belé non toza na plateau liboso donc ata 5 plateaux yo mo ye kaka yibndenge c'est pas ça ka ba patron ba chaîne YouTube to boyo na sala émission na nzela na senga ki kit na kati na terrasse moro boy donc yaka awa na liste ya Congo ka robie comme mususu agence de presse BML donc agence de presse BML donc studio Kanorouye boro sepela makasi boro ba image ya bien ba matériel ya kitoko eza na ba drone donc boro vraiment satisfait donc oza pour ça chaîne na YouTube contacter Roméo Kanorouye. Donc Roméo, moi faut aller là-haut et la publicité. Donc ata patron nga Chirac makana retour na mbala publicité mnene bepo na nini. Toliaka dana yo ngana na staff na TV ko kuna to damaka to bayaka. Donc tout ça toujours même moral. Même moral kandinga lobby. Roméo na rappelé na batoza pe artiste na monto touti moi comme artiste ya Herman Kasongo bino ba artiste pe bolekisi Roméo. Buzo bezo le kamingi pona nini kaka bino ba artiste kisi bino bozana mutema mabe bino nde mutu bo vulgariser likambo ya Feilande non le bino Herman Yasma biso bengo ba Feilande bo vulgariser ngo bo propulser et comme na moi en plaire mo rangwema mo makasi likambo wana et puis en plus qu'il est lesbienne hein. Et comme il peut ma casse entre bino na habité au juste bozo lukanine boza ba éducateur ya masse ou bien beaucoup me banane to benga bino banane est-ce que problème ça na oloba qui se continue tout na théâtre ezala penati na la fois passée na mbaka masa na ngana ni Ali Mampuya a confirmé que qui se continue ma casse na théâtre so moni cause ba biloko eza ba kisi ba jeune ba komi trop na ba kisi po nini asa la succès baye ata manaka asa la danger siko ba kiso ba ko ne ko zoa bazo pesa ba condition soko za mwasi okoma mobali oza mobali okoma mwasi musuba ke na zonga braza na point noir mère moi za na mère moi na point noir mère on a so apeso moto so za mobali faut koma mwasi okoma mwasi faut ba ya ka na sima so za mwasi faut koma mobali okoma lesbienne okoma rozo yango moni ba fille belle théâtre bana bakoma ba lesbienne nakoma notango pa tanga biso toyeba tanga Roméo tanga parce que on en a marre bino toyeba bino suna ndi tam sous théâtre par exemple théâtre groupe évangéliste théâtre à Caleb théâtre tam suna ndi mamé bakata Nicole et bakata que je salue le Rolandi ozu moi conseil mo bien mais le tozo bikango sous-souté pona nini buzobe koti trop zo comprendre mama ndenge zalaka vitesse ndenge zalaka eza subongote bat bakomi ko envier peut-être mona c'est bakata ndenge za danger sala moi succès yo e ba de succès na sala pas faisait normal à travers ça qui musane bien lelo sala ya yebana yo siko mona te seke ya Simba Masolo yo poko luko Simba Masolo yango moni que moi des autres de koti moi buzo baba bêtise mamwe bele koti en tout cas nga conseil na pesa na ba artiste bozala calme. Vous allez humble, biso de Simba Bakisté. Toi, tu vivre, tu kufa, tu vivre. Et ça, c'est une question d'organisation. Organise-toi. Ça, la moussa nous poser, ça la laisse. Et fout yo. Biso le loba Roméo Kanorouye to Kembi to Bundi, on a l'expérience dans l'expérience dans les médias. Je fais 15 ans dans les médias depuis la banni Mamba. Ah bon? Oui, on a 15 ans d'expérience. Donc, mais t'as la tara européen là. Comprends? Ça va ninga conseil, muninga ya tali wa muno sali studio boy. Ye kuna ka vanda ka kenda ko luka. Hein? Muninga tali muninga mso ke Dubai. Avant ka songo yo wana sa ba video na poto déjà ba bala na poto. Yo scott ka muninga anuna. Awa. Conseil ni no pesa baninga. Esa organisation. On biso pe ba remettre ka na base na poto belé. Ngana vu na plus de 10 bases à poto. Ah bon? Oui. Na vu na plus de 10 bases. Ah, c'est dévoilé boy no bien ndengeni. Te na zolo bana suna mama na linga su biloko wana ti. Oh abasa poto na lingi su ba linga ba mbuye ma linga parce que basa poto ba mutungi simoko. Soka kabelo mo 300 € wana na biso mala lezo ko chayo. Hein?
ma les o chonga eza na moko a faire voice tanga na kena tina koma ti ba place mo ba sundolanga ça comprendre pour dire que na ina ba on niveau moko sanga ti da moi ça porte mo ta benga o me o kano ye na sepel na ba benga na box aba na lingi sibilo ko na te na so organiser na ba na Congo na ba na RDC na luka moi sanga ya bien to bala on ba de show peut ça non sou bien ndengeni Romeo on que ba to ba bunde belé Romeo abali mais par contre la ba 2-3 mais ça kana moko to sélectionner. Mais je pense pas que bada D3 donc nzamba osonga wa malama omona na yo wanto ça ne cheme donc soto okene poto ezana ba propre fort na biso mo to bunda poto peza na ngoso eloko te baba na poto kutu donc ba komo lela la fois passée na do tinda masa na poto 50 €. Ah bon? Oui masa na mo na poto na tanga kombo te do tinda 50 €. Donc pour dire que na poto eloko na ngoso te eloko na ngoso poto eloko ezate mba artiste ba bomana liwa Diana ata to monde déjà l'équita on lai et ça ki ondengeni parce qu'il y a Koufika Rabou, tu reviens en mort si vite, directement à quoi il y a AVC, à quoi tu comment accueillir. Comme ça, le bac, et ça Rabaran, qui est entre bino artistes et celle qui est causée Liwa et Diana. Liwa et Diana, vraiment, ça m'a dérangé beaucoup parce que c'est une sœur au Tobaneko Solane, moi Mingi. D'ailleurs, Aza fait une mort na mère, hein. Aza fait une mort na mère. Donc souvent si on a les capables de mère na kitarawana moi na côté to solo na PCM en tout cas to solo très bien to solo vraiment très bien na bulungu wana esika matanga avec baza fini moko et comme on a vraiment Diana Koufika Raboye accueilli boye une très belle fille boye à Koufika Raboye donc vraiment ça qui passe makasi et malgré babiloba le baote nani zaki nani na Gabriel mtasali boye non c'est moi que babi na leki na mba bomi ezaka liwa moi liwa j'aime que mutu pas ku faire donc j'aime que donc pas mutu pas bota mais la procédure zeme kota et ba 9 mois mais pour na mutu ku faire j'aime que au moment là mutu ma bimé ba ça l'accident ku fi muso mo na ba a liage lo mo boye sale donc liwa j'aime que donc mutu pas muso liwa muso pe da pe ba erreur na biso moko yo mo mutu ko da fait pe na côté mo boye liwa elio et muso pe ko za ya famille muso pe ko za ba relation on a la vie il faut za kama yele nga ba tshela nga poison batilanga poison mais gloire à Dieu nzambe nanga o na sambela nzamba prophète Israël atalisanga ngo déjà et simbate donc pour dire que dans la vie il faut marcher dans la crainte de l'Éternel et puis il faut que sambela ka il faut toujours au moni eloko so ça na vie faut sambela ko tsika na maboka nzambe biso malé comme on a moni na pas na beti bon non je prie hein moi je prie donc on attend le matin avant na bima na prier na tiki vina na maboka nzambe batelanga boyo mona na kozanga na ngata 50 le lobi na osanga ti donc le bozanga te remia bia sambela ka remia makamba artiste oyo to lobeli moi Diana to moni ya Gabi mais ezana ndeko moko esenga ka to lobeta kama solo makamba ba Diana ba mashako abina sali constant moko ba artiste comédien ba on a lobela ba oya basi bango baza vraiment vie au sérieux par rapport à ba elelo ba nouveau venu ba fille ozo moi ebele moi abalaki akende ki bilo bazo saisir ba opportunité mais oya kala ba saisir ba opportunité na bango te les preuves ané ba musu ba ko ba otiki lo côté mona ka ozo mona zo la ta bien zo mela bien ozo tambola tamsu pe na voiture ozo pe chance otambola mais akufi boye atiki et lo côté ni lo pango nini c'est dire quoi. Bon, c'est une question d'organisation. Au moins, il y a balar, hein. C'est vrai, on a major, pas besoin de balar par rapport à qui l'élo. Major Zolo, Titi Kalo, no peut ça va cacher. Au moins, on a un artiste qui est besoin de cacher bien. Mais il n'y a pas d'organisation. Il y a au moins le lot, c'est que tu fais le côté, va comme autant pour aller sabat, na fois tambola, c'est belé. Tout le côté, singa. C'est belé, nous avons écouté salima grâce, maman, l'eau, sur moi, Mikolo, Kandé, à ce moment, vitesse, n'a pas d'intérêt. Maman, le soin souffrir. Maman, le soin souffrir. Putain, maman, le soin, ça va sixer, c'est quoi, maman, tu vois donc pour dire que bah théâtre on est kikala et on appelle si merci na maman et pela na papa Masasika mamba balana. Ne me dis pas ça. Roméo Kanorouye. Une information qui a quitté quoi? Pour la organisation makamu susu na ozana moi côté mon organisation makamu susu donc ma mère pela on a yebi mais yebi bon wana ndenge mabete maman pardon mais ngapi na yoka kaka ke mama zalaka na ye muntu yaba apena nanda kuna ye foyer siko awa zo bala papa Masasi barozala na mutu na ya mupandi ou bien ndenge mère atika marambwana donc atika vraiment marambwana za nango susute atika vraiment makamwa ça marié te Masasa déjà moi baza susute. OK to ya mape moi Masasi parce que c'est mon ami na robenga na ngekuna benga lelo oya donc vieille moko
Il y a solo. Donc, mesdames et messieurs, fidèles de cette émission Réalité Plus, c'est donc la chaîne où il y a Sheraton TV plutôt. Donc, Tokoyambe la bino levier masasi mo commence à skabamba. Hein? Donc, Tokoyamba ye to beta no li solo ango. Babanda ki ngonde nini. Et comment qui peut ndenge nini? Bayoka ndenge nini? Est-ce qu'il y a un contrat ou bien il y a une décision? C'est décidé. Maman Pelati Banzana Zaki Nango. Vraiment, ça se libérer. Et le 27 décembre. Il y a un mariage en RDC. Religieux. Civil, coutumier. Coutumier, tout. À part après d'autres, il y a un maman Mike. On a tout ticket. Viens à la retardé. Viens à la retardé. Donc, c'est-à-dire que viens le 27 décembre, on a mis là, il a souvent un mariage, on a profité de l'occasion, on a annoncé le mariage à Bijou la Reine le 27 novembre. On a papa Eric. Oh. La Suisse, donc le 27 novembre, au mariage n'a pas ben d'habika, tout ça on a fait une organisation. En tout cas, des bijoux on a osé. Papa Eric. TV quoi Marlène Malela na yebi ke jour suka zara ezala jour matin on père qui bazara la terrasse wana to solo la bien mais na kamo invitation na yebité donc ngapi na ozala na mariage wana Romeo Kanoruye to komo kuma na suka émission na biso mais to mekana ko beta solo muke ya passe komela ki biso les appels comme un artiste Karmapa artiste et musicien Karmapa donc ba musicien na ye ba kenda ki moi des zara que moi bal mo boy ba ke ba ça l'accident ba on tout ba ke. Bon, je profite de l'occasion pour dire sincères condoléances à toute la famille éprouvée et puis na président Karmapa parce que tu coopères de artiste naé na mobembo bakendaki eza bakendaki kutambola na mobembo te mais ezaki moi tout bakendaki ma vie privée na bango autre ko dévoiler te ba vie privée na bango mais kama eliwa écoutez bango vraiment et puis si passe makasi komona donc muto sacré mutu vraiment za sacré loué mutu chokaka ça la passe donc mutu valeur à mutu moko même bébé botami lelo asana valeur ko le monde entier monde ça dit que monde donc vie à mutu za kana valeur rebelle ça dit que comme on a loué bato ndingo wana ba kufi vraiment et ça fait très mal na ba artiste au bana ko sepesa biso na baloyembo na ba danse comme on a bango ba kufi boye kaka na lo mo te obima bokende ba famille bi ke bana ba ke ma mususu parfois ba chef de famille parfois ba cadre famille moi ba sunga moi famille ba kufika ba tiki famille vraiment ça fait très mal et puis na opesa sous conseil na biso ba artiste tous se protéger car tous habitants bola tamati si ça moto a bomba maka artiste ça moto tamona lo ngiti artiste ça moto se kachaka donc moi pièce rare donc ça la bien le but que bango bazaki ko tambola mais ils li kambuya ki nango mais vraiment ba artiste tous se protéger et puis tout en assis à le boko ya nzambe avo bi manzela c'est le boko ya nzambe ba le biki papa mora na nzela bi Karmapa le rôle la bunga moi te fait quoi makambo ezala ebele abi moto le rôle la bunga peut-être nga ça le côté pour mona na décembre pas boa kinze momoko mona mati likolo hein ai papa to teleka ni papa na zoloba. Ah bon, ils caché tout ce que l'ensemble, ouais, mystère caché, tout éviter. Oh, tout le monde va te bannir, va te bandir, on a besoin de couper. Donc, ça dit que, oh, on est comme, oh, on a pas tout le bana, ça m'a qu'il va te le bana, mon canding, voilà. N'appelle aussi on a coupé le ballon, ah, Romeo, on a coupé, il a l'équipe pour bureau, na y mata, pour agence mata. Donc, mon qu'il le bana, canding, on a mais réalité, nous sommes bien, on a y bakaliwa mutu, et ça la quand nous sommes bien, baké mutu, a coupé pour na bouille, mutu pas coupé na bouille, mais biso tout dit qu'à juger, tout dit qu'à condamner, bah tu pas faisant, on peut bon côté, yo, bah nous retam ça comme talier. Et on vient artistique quand on mangam, je te dis, Marlène, toi même à vringam, ya on mutu ma ko ça la ça na bureau, do matin, nga quoi, nga, keba, ou ya quoi, coupé comme à hôtel, donc pour dire que tu as pas ngambu moboé, donc c'est ça. Donc, merci beaucoup Romeo Kanoruye to comme na suka émission na biso mot de la fin et puis au petit bambote na pe ba tosto ba linga ka o pe ba sepeli comment on a mukolo lelo. Vraiment premièrement on remercie Marlène Malela de penser à moi ya koya vraiment o la mbanga na émission vraiment je suis flatté en tout cas tous en de temps en autre en tout cas na sepeli makasi na profiter na occasion émission pour saluer celui qu'on appelle wete bien wete humanitaire na binga na le vieux qui assure parce que pas na et ratarate ba big vieux moi ça là ba c'est plus à danger. Donc d'après ce merci na princesse Anita la patronne qui t'a créé moi si Nzambe pourquoi pas à Nancy Tumbanarata Suisse n'a plus ce merci na équipe nanga mobimba o to travailler na bango là je vois mon ami Deka Dalvi
Kabambi na saluer aussi ingénieur DK David Kabambi un grand réalisateur donc ayebi vraiment ma TV Blackité na pesi so merci na Glody Makita petit frère propre ou aux appels formation na pesi merci na Mavi Makesi ou à rapper pour la conception j'ai dit un grand merci aussi à mon ami qui était derrière la caméra Francis Francis na pesi so merci belé en tout cas na pesi merci na chaîne chaîne Kitoko Sheraton TV les vieux Chirac Mankanda en tout cas na pesi merci belé Romeo Kanoure toujours wana merci beaucoup numéro à contact mtoko contacter nga pour na conseil mo finga te pour nous mesana o finga Kanoure ya finga ta lo baka ba vérité plus 243 89 64 88 572 plus 243 89 64 572 soko lingi oya ko sala émission o lingi pe ba chaîne mosusu pe oda mato sito lingo travailler na matériel nanga ou besoin na fête oza na manifestation mo bo numéro yango na pesi o benga nga Jean César wana to zala wana merci pour na yo Malène. Merci beaucoup Roméo Kanourue, merci Pena Balagnos au Bolanda qui chaîne au Sheraton TV avec votre humble servante Marlène Malela. Donc restez branchés dans cette chaîne. Donc vous s'abonner massivement, vous l'andavez mabili avec tout commentaire nabino et que ça la biso moi bien par rapport à ma conseil ma remarque et que ça la biso qui to comme kasi lelo to meka ko beta moi lisolo ya makambu o izole kana kati ya mboka na biso. Donc studi kambu o ya fatu to beti lisolo nango ya ba artiste na biso to beti yango to komi vraiment na soka émission na biso. Je dis un grand merci à le chef de la chaîne donc Chirac Makanda, Francine Asima ya caméra, mon vieux Wete bien Wete l'humanitaire donc merci beaucoup na confiance na PCP merci d'inviter la ngai Roméo Kanourue balandi nyoso to bolinga Marlène Malela nga nazanga ba kombo mingi donc comprenez-moi donc matongi bomoko ba les jeunes des générations plus donc binonde makambu donc TV ko iso telemi ezande bino donc mbote na bino merci beaucoup vraiment tout côté na numéro ko ya ciao na yebi boko tuna na lamba kabya nini bazoruba na yebi kuramba te eloko na zolamba bino buye bien sekele ya cuisine na koyebisa moto te naza kulamba shema yo nini yango dixième vie. Alors bandikuiza bongo famenom isobe number 1 le roi du rire naza usenga na bino ba obulinga kanga bo s'abonner na Sheraton TV.